na lingala tolingi toloba boye likambo ya motuya ya kokanga yango na lingala ya liboso ya yambo ezali makambo tozomona yango lelo bitumba ezali koleka ezali bitumba ya makambo oyo pouvoir na biso basinya na ba Rwandais basinya na ba Ugandais na M23 eko yango oyo pouvoir na biso na président Tshisekedi ayebisa na ba peuple congolais alors biso to moni mokando tala makambo to sinyaka na ba Rwandais yango tala makambo ngala salaka tango président Kagame alobi ba élection wana ya président Fayulu na président Félix bo publier ngote nazoya ba publier FCC ba sololi bangona cash ba yeko publier ba résultat yo l'équipe président bayokanaka nini balobaka nini peuple na linga yebango lelo yango nde tozozwa bitumba lelo tozoyeba te masolo na bango ezaka nini o bayokana lelo tokotambola tosali ba marche tosalaki ba marche pour ko soutenir ba FARDC tozo continuer ko sala mais na simaïza le quoi lelo tolongwe bana mlema bana matete o bobundi bitumba après trobi non mais likambo ezaki nini o mwana moko lemba akene kubunisa mwana matete boya to solola mais sikoyo tokomi après ça bayebisa biso président Félix Tshisekedi il va le canal télévision loba lelo soki tolingi to déclarer guerre oui mais na lingi na yebisa bino bandeko wana tala mayeto sinyana bango congolais boyeba toza na droit ya koyeba oyebi na histoire ya mboka tozaki na parlement tomonaki président Kabila na président assemblée nationale à l'époque Vital Kamerhe o ba Rwanda ba koti e bimi tuma nande ba ko bengana président Kamerhe na parlement isaki obe même situation président Kengwa sa lobango à l'époque Mobutu abisinga keba na dossier wana na to komi na même situation président Félix ayebisa biso bayokana boni congolais to ko kufa ka bote yende va fixer biso wana likambo yamo ya mibale tolingi to loba boye lelo congolais tozala na bokebi ezalaka te le 30 juin mokolo historique lelo tosali mbula tuku boni 60 ans 62 ans ya mboka ya indépendance na biso bongo boya kopesa na ba congolais o réconciliation ya wenge toto sa peuple na biso toto sa peuple na biso tolobi te ndenge ezalaka o non bandeko mpo na bandeko ya diaspora balobi oyo tokoya kosa mobulu te tosengi na congolais oza jeune zala conscient nalongwa na ndako na ngai nakei mpo nakende na stade nakei kobina na moma na este ezali kobeba bamosusu bazoloba o ndako ya moninga ezopela o eza ndako ya moninga te biso na bato ya este toza bavoisin te toza ndako moko lopango moko lopango yango nde ezozika donc soki oza conscient na ndako na bino omoni petite sœur na yo mama na yo leki na yo cousin na yo akufi obimi okobina na wenge ese toza sérieux tokokosala yango na mboka na biso tokokopesa valeur na mboka na biso plus de 60 ans ya indépendance lelo biti ya 30 juin na biso réconciliation ya wenge comme si mboka na biso ezalaki mpona makambo wenge tosengi na congolais yo oza jeune loba non tokosala appel ya mobilisation contre makambo wana le 30 juin mpona makambo wenge oyo toye koloba mais nous allons faire l'appel à la mobilisation makambo ya moko na biso akufi na Rwanda yango tozoloba akufi mpo nini mpona bitumbo etali bakor tozoloba tozokende tozozonga kaka na yango non yango tolobi mpona mapinga na biso bopesa bamoyen na mapinga na biso eza lokola biso tokomona équipe ezokende obeta football léopard lobi bakobeta o lelo mais bakobeta ils sont pas entraînés bazwi bamoyen te basali nini te militaire na front il faut azala na bamoyen ekoki bokende mpona boye bokei il faut azala na armement ekoki biloko nyonso wana eza nécessaire moral il fait ça là moral il fait ça là yango tozoloba biso na biso na kati ya opposition ezala na lamuka bote kolanda point de presse à président Martin Fayulu
tolobi kaka makambo alobi makambo ya accord alobi makambo nyonso oyo etali tozala nsima ya mapinga na biso mais bayebisa biso boni bayokanaka mpe boni mpo ezala et mpo na le 30 juin tosengi na bana mboka tolakisa ke tozali bana mboka ya solo tolakisa ke mboka na biso tolingi eza voisin te makambo ezoleka na eza lokola mosapi omoni mosapi ndenge ezosala pasi ezosala nzoto mobimba oyo ezoleka na ese eza mpo na biso le 30 juin eloko te oyo akoleka oyo tokei na stade tokobina donc na ndako na bino tozosenga na bamusicien bo nyonso baza wana bao réconciliation soki eza réconciliation bozokende osala yango na ndako na bino otiki moto aladi yoke oyobina mpo na réconciliation toboyi yango mpe soki ezalaki réconciliation solo ezalaka wenge te ezali bakozwa bato nyonso bakozwa zaiko bakozwa nyoka bazwi bato baso bamaripo tout le monde ese bazwi yango donc tozosalaka yango eloko moke ya réconciliation ko makambo bakamarade mpo na mboka mobimba toboyi yango toboyi le 30 juin wana oyo ya makambo ani tolingi ezala le 30 juin ya méditation donc quelques jours tokobenga bino mpo tolancer appel ya kosenga na bagene bazala na conscience esala mpo na makambo wana esimba ata moke te totia ide nyonso na makambo ezoleka na este na mboka na biso nkondo papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba na makambo tokomi boye na mboka omonaki akeye rassemblement abengi bato banso boya tosangana boni lelo pouvoir en place union sacrée de la nation oyo ezali famille politique au président de la république azali ndeko na biso Félix Tshisekedi et c'est normal makambo papa azali kosaka so ekoma bi ale boya tosangana ole kobenga classe politique basangana bato basangana yo koti na division okoti na dictature division na ndenge nini comment lelo na baperiode obi olobi na citoyen boso invalider badéputé ya opposition wana komona ngoni mais division boyebi malamu ke na période wana aza koinvalide badéputé eza période ya covid oyo bolobaki ke badéputé bayaka ndambo na kati ya assemblée bongo bato yango ezalika bato ya opposition soki otali moto lokola mama lokola mama Marie-Ange lelo Mushobeko ayaka eri nyonso oyo asalaki 3 voyage abina na badocument na nga nyonso mpe mokolo bazainvalide moko mpe aza wana oyo asalaka batweet azalaka compte ça c'est la dictature mais azali FCC aza na opposition soki asali tweet compte boinvalide ye ono nani Papi Nyango oui mais Papi Nyango wana azalaki alingi asala motion contre président Mbosso citoyen Mbosso invalide ye on eza nini eyo ndeko na biso président Félix Tshisekedi mwana ya Etienne Tshisekedi waza kosala rassemblement bato basangana otiki lelo na bamboso na bana kosala makambo ya modèle wana ya kokabola mboka ya kokabola classe politique na période loi électorale oyo tobengi yango ezali lokola colonne vertébrale ya situation ya processus électoral na ngongo même opposition tovandi totamboli na président Martin toza koloba non tozosoutenir bafardc bato na bango union sacré bakolanda biso na babanga bakosala mobulu toyebi te mpo na ekolo tokowa bongo boni loi électorale bato nyonso bazozela na période oyo biso tovandi ye toyebi botozela mpo na kimia na mboka bino obi ale basala nokinoki bozala électorale wana yo mpo olobi no okozwa yango osali opromulge yango boni ndeko na biso boni makambo ya papa Etienne aza koloba na biso maso tobosani kaka boye na période oyo tokovanda tomoni moto kuna aza rwandais obalanda ye bakanga ye boni division oyo euti wapi tala eloko oyo tozolobake oyo ezali période ya division te oyo ezali période ke bato bami rassemble tomoni bato union sacré bakomi nde kodivise bakomi nde komema dictature mpo na mboka ebeba tobetisi te wana surtout na kondo na kambo kondo papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobaka na biso ye moto asalaka rassemblement tomoni elongo rassemblement ekomi division ekomi dictature toboya